Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Yamboka, le prophète surnaturel de King, MB Élysée, la voix de sans voix. Lelo na ye poto solo la, mais na kozwa bino minute mingi te po nazana matanga nazolela bandeko nanga kuna na este bake kobondela na kati na etonga na nzambe bacheli bango so na kisinda bakechela bango bombe. Nasengi na peuple congolais tovanda une minute de silence en mémoire ya bandeko na biso bakufi kuna na este. Merci beaucoup peuple congolais. Nakanisi bato mingi bakotika la kososola ngai te. Nakopesa exemple ya président Moïse Katumbi Chapwe, Mwena Menji, Fumuame Imalenga, Mubandishi wa Bantu, Mumanishi wa Bantu, Aloba, il est dans l'opposition républicaine. Kozala opposant, eza kozala ennemité. C'est ce que beaucoup de Balouba, beaucoup de talibans, beaucoup bazo la présidence, bazwa biso ba ennemi. Nzoka nde bangonde ba ennemi ya mboka. Bangonde bazo lia mbongo ya république, ba projet ba pesi, bosala misala, tina mbujimai, bolie mbongo. Mbujimai ezali fief ya Chilombo. Ako na période électorale oyo, mbongo ba pesi bobongo, miba etonga mite. Shift ya katende eloko te. Université nzela kananga mbujimai nyoso esalami te. Nyoso wana bosali yango na nko. O balobaka na lopoto c'était prémédité. Boyaki tout autour ya Chilombo pona ko bebisa, pona ko yiba, pona ko boma. Lelo nakanisi ndenge bozola na ba etanda na bino moke. Likambo ya bisele le bande bimi. Nazotala nanga kaka na miso na ndenge batu bazoloba. Mais na webisa bino o nano elobami na réseaux sociaux te. Oui, o nazo webisa bino. Na tribune ya Nations Unies année passée, Chilombo alobi na tribune ya Nations Unies, bato ba président bosusu bazalaki, ba musu bazalaki représenté, mais Bisele il était là. Bisele le bozomona, il était là. Mais tango Chilombo alobi na tribune na Nations Unies, je n'étais pas là. Mais on a vu Sabino ekolekela Chilombo ekolekela bantourage nae. Je suis serviteur de Dieu, prophète surnaturel, et n'oubliez pas, je suis un officier à service à renseignement. Bisonne de banda de miap. Na rappelé la Kayango. Qu'est-ce qui s'est passé? Chilombo azalaki na Nations Unies. Bato yo bayebi o ba compagnie qui est bazalaki sous na bonne relation na Bisele l'été. Bisika nyonso Chilombo abande ko kende na kuna na New York na voyage ne na États-Unis azalaki ko solisa Fortina Bisele l'été. Pourquoi na koyebisa bino? Bakei na Mbandaka ba passé ba fête ya Noël. Bazongi Chilombo bana ko solisa Bisele l'été. O biloko bozoyo kangoka kepa ya mwana mboka Congo États-Unis TV, mwana mboka Tolo Belavi, Papi Gene, il a été prouvé, il a perdu son père, mes sincères condoléances na famille Gene et pas ya Lekinanga Grand Marché TV na Kinshasa. Na obino nyonso bochaka ba video oyo. O nazo kosala. Na bosani te le King États-Unis pe azali kuna John Image ye pachaka ba biloko na ngai. Merci le King. Bazongi na Kinshasa le 26. Le 27 Bisele nazalaki na Aner. Tongo Tipokwa. Ba ebisi bino likambona te. Avant boba abimisa video na ye avant balo ba bino dimanche lundi ke abalongoli ye
makambo ebandaki depuis l'année passée en septembre. Makambo nini Biselele Fortina Azarias Rouberwa, ce monsieur de Bizi Makara, ce monsieur de Eddie Murphy, na kisasa baye bien la présidence, mais kombo na Eddie Garambe Muzira, ce monsieur de Chantini Ngobila, basi basolo la kina Kagame, pour la élimination physique, il y a Félix Tshilombo. Et raison pour laquelle distance Tshilombo Zouakina Fortina Biselele. Fortina Biselele azali moto ya RCD Goma. Azali adjoint ya monsieur Edi Garambe Muzira, Rwandais Touti, chef ya service à renseignement pe ya sécurité ya RCD Goma. Adjoint na ye Fortina Biselele. Fortina Biselele azali mobomi. Aboman de konangai Dona. Dona oyo azali Zaïrois liboso salaki parmi ba Sénégalais basali ba mindele basali boutique d'habillement ya kitoko monsieur Dona. Boutique ne à l'Italia na Goma pe na Kinshasa. Ba beta e masasi ce monsieur de Biselele. Bato mususu bazomona lokola Kagame alobi Tshilombo alobi eza bazosala ba théâtre boyebi politique te. Kagame akondima jamais bal koloba ke noko funde na tribune des Nations Unies. Mbebe koti entre Tshilombo, mbebe koti entre Kagame. Et lito ya Kagame na RDC Fortina Biselele. Ya obomona ki Kagame pesa ki e ordre. Bimisa loba panza. Fortina, yo le boza congolais. Les gens n'ont pas capé des pères et des mères, des pères et des mères. Et ça des merdes. Des merdes. Des pertes et de merde. Fortina Biselele, pour votre information, l'un de ses parents est rwandais. La formule parenthèse, passeport rwandais, mais l'un de ses parents biologiques est rwandais. Na kangi parenthèse, tiki bilo na suspense. Ngana ebiango. L'un de ses parents biologiques est rwandais. Moko azali motoaka nanga lokolanga mujila kasanga mwachimbao. Écoutez-moi. Vidéo bomonaki messieurs. Fortina Biselele la salagi ezalaki piège contre Tshilombo. S'il avait réagi le lendemain, balinga ba boma Tshilombo. Et ba Rwandais ba tondi la ville à Kinshasa mutakoti bango Chantini Ngobila. Na loba na Tshilombo depuis 2019 oyoka nonga ite yo lingi bato ba betaka maboko ba kumisaka yo mais bato bazo le bano vérité po ete mboke kende liboso oyoka kabisote na fongoli parenthèse Ngobila monsieur Tshilombo famille biologique à Tshilombo boyebi ke Ngobila somba port ya monsieur Engulu asala na Mobutu na 15 millions de dollars. Menzo kanda somba na 8 millions. Ba Rwandais ba pesa ki mbongo ayebisi bango somba na 15 millions. Port ya Engulu ezana kona Gombe wana boyebi. Bato bayebi Kinshasa. Je suis natif de Kinois de naissance. Port ya Engulu ezana Kinshasa. Bazui mwasi ya Kiki. Kiki mwana ya Sasungwesu. Mwasi na yazali Rwandaise tuti. Yende aza gérante. Ba Rwandais bazokota matin midi soir. Chantini Ngobila. Donc bateau na tangeli bino Biselele Roube ou Azarias Edi Gambere Muzira Bizi Makara Chantini Ngobila. Tout était planifié pour Baboma Tshilombo. Et il était mis au parfum Tshilombo. Bah ebise attention qu'on réagit mbala morote. Bato ba solo la ki na ibanani na yebi na kolobate. Alors soki lelo Tshilombo otiki moto azo tambola ba attendre ye ba kuti passeport ba kuti misolo, mais non, il doit être en prison.
Ruberwa azala na prison. Bizi Makara azala na prison. Tous ces Rwandais. Edi Muzira Garambe azala na prison. Jantini Ngobila azala na prison. Bamunde balinga baboma yo. Jantini Ngobila zo kosa peuple congolais. Azama yele azalaki na entreprise na poto non. Il était surveillant. Na supermarché Carrefour. Jantini Ngobila surveillant. Mokengeli, Mosinzili, na supermarché Carrefour. Na Intermarché, Bayebi Paris, Bayebi Carrefour, Intermarché, supermarché Minene. Il était là comme surveillant. Baïna qui ça zoko sabino. Jantini Ngobila égal Biselele. Balinga basande coup d'état baboma yo Chilombo. Depuis 2019 na lobaki no keba na François Béa. Na lobaki no keba na Petioyo Ibalanke. Keba na Petioyo Fortuna Biselele. Mais c'est maintenant, na année électorale. C'est un grand problème. Bazalaki, ba Rwandais ba tondi na ville Kinshasa. Opposant azali ennemi na yote. Entourage no ekomisi ba yebiso toza ennemi. Moulaja o botindi comme ambassadeur, il n'est pas encore accrédité. Abandi ko utiliser soi-disant banani, comment il s'appelle, Batamboko yo. Je vais vous donner le numéro de téléphone. C'est vraiment regrettable. Batamboko yo babengaka membre IDPS oyazo le belo vérité Star Morning Monsieur Godefroy et Moutouana benginga na yambite. Voilà le message. Et en anglais, beaucoup ne sauront pas comprendre dans autant que la bino yangote. Mais le monsieur qui m'a appelé, son numéro est là. Bakokanga ite. Son numéro est là. Nasali na numéro ango nini na kolobate. J'ai son numéro. Il a fait une bêtise. Pour moi, ce n'est pas une bêtise, ça dit bien. À Komelinga, c'est une preuve, une évidence. 00243 Yomoulaja Ozaliawa Moutounaya Zobenga Biso en anglais à Bengi Godefroy à Benginga 00243 67 805 90 86 00243 67 805 90 86. Tozui numéro na ye ba service ya mboko yo bayebi. Suite na kolobango ate. Bako refoule yo Moulaja lokola ba refulaki criminel ambassadeur oyazalaki a Vincent Karega. Nakangi parenthèse. Chilombo ba raté yote. Zala prudent. Tokende na élection. Que le meilleur gagne. Tolingi ba Rwandais ba sala biso coup d'état. Ba lo baka élection ezate. Ba prolonger tina 2000 je ne sais quoi. Non. Tokende na ba élection. Okanga ki photo na batuana. Bata ba batute. Robert wakotika la kolinga yote Chilombo. Ce monsieur ici, Garambe, Eddie Murphy, akotika la kolinga yote. Bizi Makara, akotika la kolinga yote. Biselele pe atika la kolinga yote. Ba infiltra qui est ba Rwandais et pas papa Etienne Tshisekedi. Intervention à cela qui contre yo. Akumisi Paul Kagame. Bakamba ba carnet. Yo zanangote. Tout ça c'était planifié par Kagame. Otindi batu bakangi e mbala moko ba betio masasi. Barate yo. Mais bazo préparer ko boma yo. Moto ya ayebisa ki Chilombo. Makambo yo. Nakangi kombo naza na kombo na ye. Soki na lobina loba batu nyusu ba okamo. Ne passez pas na ba média pour na télévision au foot à internet inanda ku 5 € na poto na États-Unis oza na ba laptop ba ordinateur au salika ka vidéo o loba n'importe quoi. Non. Peuple congolais ezatama ya hotelema. Chilombo longola Jantini Ngobila. Akosa yo makambazando bazalaki na biselele. Qu'est-ce qu'il faisait? Atindi chargé à communication na ye. Je donne les noms. Moi je parle avec précision. Tom Simwanza. Bokenina
hôtel de ville c'est Tom Simwanza directeur à communication na ye butu bakei bazui ba fulu na bagambela baye boka na zandu pendant 3 jours et pesi solo baye na yo Chilombo ondimi esi balia mbongo na Fortina Biselele bazwa balia mbongo na Gentini Ngobila babala leki na kulutu basi na bango papa za italien ba mama baza ba rwandaise. Opération zéro trou na ville à Kinshasa et Salamité. Opération Kini propre et Salamité. Je suis à Kinshasa, mes agents, je suis plutôt en Afrique du Sud, mais mes agents sont à Kinshasa, sont partout. Botala makambu ya route ya Mokali. Poko tana kimbanseke. Chilombo, tala makambu ya Gentini Ngobila. C'est déplorable en entrant à Mokali, c'est compliqué. Opération zéro trou qui n'est propre. Ngobila tamboli na l'église. Gentini Ngobila pour Rwandais. C'est compliqué. Opération zéro trou, Mboule Betite, Talandenge, Ngobila, Azolia Mbongo, hôtel de ville, Azolia Mbongo, ya Rwandais. 21e siècle, Bazomi Mabak na Mukongo, Talatani Amitato na Mukongo, Mboule Betite. Moto oyo Ngobila za mobomi Chilombo longola Ngobila epsi Tom Simwanza mutu na ye na 2023 okozala candidat ya IDPST ya parti oyo en plateforme tobengi Union Sacrée et alobi na batu akozala directeur ya campagne na yo Chilombo nakangi maboko Ngobila directeur ya campagne na yo ye mutu abomi zando atie une erreur. Plus de 50 000 vendeurs, commerçants, hommes d'affaires bazali na chômage. Mbujima isemiba. Lubumbashi Katanga c'est Jekami na SNCC. Mais Kinshasa c'est Zandu. Grand marché. Misa les ate depuis Laurent Désiré Kabila. Misa les ate depuis Joseph Kabila. Yopo Koutiango. Misa les ate. Mais Kinshasa c'est grand marché. Ngobila directeur ya campagne na yo. Oko gagnete, oko leka wapi. Tolo bate. Ngana ko betelo maboko te. Funa lobila ko ba vérité po isunga yo. Mais batu bazo comprendre te. Ngobila solo bakakozala directeur ya campagne na yo na 2023 oyo. Ngobila égal biselele. Ngobila zo kotsa ba Rwandais na mboka. Pour votre information, ba faux chef coutumier baye kokutana na yo bakangi ba photo po balakisaka batuke baza ba chef coutumier président de la République Petio Zombi. Fort chef coutumier, son père n'a jamais été chef coutumier, même son arrière-grand-père a somba ba chef coutumier mususu baye pa na yo likambu ya kwa mutu c'est le général Paipai. Général Paipai c'était Rwandais touti. Noko ya mwasi ya Biselele, noko ya mwasi ya Gentini Ngobila. Ba bomisa batuna kuna esika zalaki na bandundu. Ba Yesus na kwa mutu ko bomisa batu. Bazala ba entouré yo pona ko bomisa mboka te ba entouré pona ko bebisa mboka. Ba raté yo ba lingaki ba bomande yo. Nous l'opposition, nous avons besoin de token à l'élection. Que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent. Mais bango balingi ba élection te. Bazolo balobe le contraire.
balingi ba élection te pas ça la coup d'état ba Rwandais ba tozonga na case de départ na 2001 ndenge ba bomaki Laurent Désiré Kabila ba yebisinga ba vidéo ndenge na ndenge zo salama batu na batu musu na respectera pe bango mais ba lobby ba n'importe quoi na boko tanga komo na bango par respect bazana pe na biso pe na diaspora mais moto ya kebisa ki Chilombo ngana yebie moto ya yebisa ki Chilombo keba balingi basalobo ngana yebie na koloba ngone et prochaine émission na suki wana Chilombo soki okoyoka ba véritable opposante na pese exemple Frank Diongo leki na ngai azali wana député Mukebai bazolo beno ba vérité soko koyoka opposition républicaine autosalité eza pasi ce monsieur atikala kolingote ce monsieur Mubaki alobango ngape na lobango azalaki na RCD Goma na pesaka pièce contre pièce Mubaki aloba yango na ekukutana na moto oyo nga na yebi lelo na lobaye nani oyo before Biselele Fortuna ba eko benga before oyo Chilombo eko ayeko nommé conseiller privé na ye Biselele before nakutana na ye na Goma na RCD Goma il était membre ya service ya sécurité ya disposition ya Bizi Makara na Goma before ba yebi bien chef na bango ye na Garambe komo na ye Garambe dépendait Edi Garambe oyo nazali kolobawa oyo alingia contredinga Edi Garambe Muzira before wana nde aye konome Chilombo ekonome ye conseiller privé na ye tala milio bazali koloba Mubaki akota milio ya ndenge wana nga na yebi makambo wana est-ce que Chilombo yebi yango que before na ye wana azalaki agent ya sécurité propre ya Bizi Makara na Goma RCD Goma na camarade na ye chef na ye Garambe qui tolobaka pièce contre pièce na lobango depuis 2019 Edi Garambe Muzira azana présidence Chilombo za robomba te Motoyo Bizi Makara azana présidence Azarias Ruberwa azana présidence Jantini Ngobila mobomi monene ako kamba province ville ya Kinshasa te oncle mwasi na ye abomi batu na yumbi le général Paipai atie komba Paipai maza Rwandais tuti oncle ya mwasi ya Jantini Ngobila na Biselele le même oncle na bango ne basali makamuna kwa mutu bango ne bakotisi ba Rwandais na ville ya Kinshasa soko balobi go eyindi lelo na yaki pona koyebisa batu ete Biselele alobaki po bayebi Chilombo soko ako réagir coup d'état et salama Biselele Bizima Kara Azarias Ruberwa Garambe Edi Muzira na Jantini Ngobila ba préparaki coup na koloba erate mais erate te po bazali ko tambola bakangi bango te bazali ko tambola amitié na kibokonzi eza deux choses différentes. La République est en danger. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tangu Zifweni, Di Badia Kukumbana, Sayi Inenea, Tangu Ekoki, Kanga Bizima Kara, Kanga Zarias Ruberwa, Kanga Jantini Ngobila, Kanga Edi Garambe Muzira, Kanga Biselele, Soko Tiki Bango. Conséquence était à Koleka Conseil. L'air est grave. Peuple congolais, tokende na élection. Bango ba Rwandais ba boy élection. Ils veulent éliminer Chilombo, tozonga na case à départ na 2021. Mais ce qui na ebisi bino mutu alobela ki Chilombo likambo eleki oyo. Boko kamwa, boko ndimate, mais à vrai, nani na kangi parenthèse. Peuple congolais, vigilance na ville à Kinshasa. Vigilance na ville à Kinshasa. Bino aner bokanga por wana oyo Ngobila asombaki. Pena ko yebisa na ba meti nyonso a ville à Kinshasa.
bossa la marche contre Jean Lucien Mboussa. Asakani na papa Jeannot Bemba. N'Équateur et Mungala Mokote Asali ba œuvre sociale, ba faire, ba signe etikalité loko la papa Jeannot Bemba. Jean-Louis Lucien Mboussa Osali Bosoto, un ministre avec un langage xénophobe. Didier Boudimbu, un ministre avec un langage xénophobe. Nasengi Nabameti Nyonso, ezala yope vidi et chimanga, marche pacifique devant primature, botiki memo, lobby nango boke na batkoure tribunaux, na instance eza compétente, bofunda Jean Lucien Mboussa, pour un langage xénophobe, bofunda Didier Boudimbu, pour un langage à tenir contre Moïse Katumbi, Nakatanga, bofunda batoyo, soki ba justice a Congo salamité, bokende na Arusha, soki Arusha salite, bofunda bango na CPI. Tozana tango ya apartheid te. Tozana 21e siècle. Langage xénophobe tolingi angote. Surtout bino les deux ministres en fonction. Et Chilombo, sokoza mobali. Na remaniement oyo. Tomona Jean-Lucien Mboussa na Didier Boudimbu. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba Sungio na okota na ba détail te pona banguna ba comprendre. Metala lolenge Jean-Lucien Mboussa. Oyo Jean-Pierre abimisi na miso bato. Oyo papa Jeannot Bemba abimisi na miso bato. Bazolo ba n'importe quoi. Didier Boudimbu na poto zalaki muyibi. Didier Boudimbu na poto banaki kosa lelo côté. Mais lelo yo ministre hydrocarbures osala vidéo lobi na j'ai na sali formation ya 2 semaines. Ok na Lubumbashi ozo lobela mwena menji Moïse Katumbi Chapwe Fumwame Imalenga mubandisho abantu mumanisho abantu te tous les métis na bana na bino na bossa la marche pacifique semaine oyo ti et pas la primature bosenga ba deux messieurs oyo avec leur langage xénophobe balongwa après bo porter bango plainte ceux qui na kini justice salamité boke na Arusha. Narusha CPI bato bazwa mbano na bango. Biselele ezali obozo bazo ebsabino wanate. Biselele Azarias Ruberwa, Bizi Makara, Jantini Ngobila, balinga ki basala coup d'état. Bacha pro Rwandais mususu po élection salate tozonga na case de départ. Lobby ou bien lobby okuna na koyebisa bino nani a informaki Chilombo. Le métis Bobby Mananzela. Merci.